Ozo Sanani. Premièrement, Nalingate, te am suba pakola buzo ba kombo na ngelo Nalingate ka yango. Nalingate, te am suli gamo boyo na sala ite mutu mungo te lianza sala ah wana penda na sepela tipo na siliga pa pamba. Sem ta sali sepelsanga. Ah bon, premièrement na vie ah toluga fo oza bien, oza bien. Yagolia ezala, bon moyen de transport ezala, aux années siga yakuma. Surtout ceux qui ont un billet wana vie, wana auto da kana besoin. Bon maramsu tokuta na wana vie okana kyangote mais ekomi. Na ba makambo ya mabe na kuta na ngo maman kufaka avant, papa kufi avant na ebi ba face na bangote na kola banda ko ya bandeko. Ba makambo nga kuta na wana ngite bana ba kuta na un jour na vie nanga c'est na moni que no bana na ba komi na age sengé bana ba koma ata na zate te ba ibi déjà que non te papa tiga biso place bo que non au coup fait avant bana ba souffrir na souffrir makasi na souffrir makasi aba na souffrir bana le mokali ko tanzete kauka kuna oyeti Pascal na Bekatef ko zwa mapa makolo ozima pana Bekatef obani ko tambusa nzela ti ko tanzete kauka nyoso wana pani o papa zate mama zate na vana na Pascal na ke teka petrol o ke tambusa kingongolo ti kuna wakinga sani kuna ti nyoso wana pani o papa zate mama zate tiko epananga na bone nzambe binda te asunga do bana ngabinda bakola ndenge ngabinda na ngabana bakola CPP TV officiel. Mbote bonjour na balandinyo c'est Kin Maboke TV officiel balobi tozalaka wana pona bino pe bozalaka wana pona biso et bino ba o nombre s'abonner bon s'abonner massivement na kata chaîne na bino parce que ba mamba boye faut pas borata kango ba émission ki toko be borata ngote hein ba film ki toko biso to kotila bino ba série ki toko to sala bino sala ki toko o to sala la bino borata kango te hein parce que ba image boye avec Trésor Ndinga qui est derrière la caméra mon compagnon donc tozalaka wana ka pona sala bino musala ya kitoko. Alors tozana émission na biso ma vie privée ya basta et alors lelo naza honoré naza na esengo ya koyambela bino moko ya papa na biso ya comédie na théâtre papa Lianzi balobi le meilleur papa oyo sala opesa makambo mikolo donc partout sur l'équipe omoni okene na nord omoni okene na sud biso pe to baki te lakini maboke pe to raté te il faut pe to benga ye pe to solola na ye to yeba ye encore plus donc voilà yango tozana ye lelo. Merci beaucoup na ba abonné nyonso na bino nyonso ba fanatu au bozolanda biso bozana ba bureau bozana ba chambre bozana ba salon pour bozana en famille émission na bino yango yo toleka avec Trésor Ndinga. Papa Lianzi, bonjour. Bonjour maman. Tozana esengo koyamba na émission na biso. Merci. Na ba mongita na ngai nyonso balobi association na ngai nyonso wana ya ba mongita lisungi na pesi bino bambote belé pourquoi pas à profit pour la mokonza bel héros service ya Jocelyne Olundu ma copine ma privée ma carte donc ya yo pe yango wana d'abord solo là na ba fan na yo mambote sala na bango na connaissance ya bino mibale na bino na yo na bango kaka. Merci na ba fan na biso na bandeko balinga papa Lianzi na bino yeyo chaque fois quand ngape na message ko lo ba keno na zakana pona bino pe bozana pona ngai en tout cas place berere ça boyebi ka nini ya kobenga poto sa nini to bongisa en tout cas merci na sepeli nalingi bino makasi ndenge bino pe bozolinga nga makasi en tout cas tika kimi ya nzambe ezali koona biso tu donc nzambe amema biso ti place oyo ye moko alingi en tout cas merci na bandeko tu mais bao na ba s'abonner te bo s'abonner en tout cas massivement na Kin Maboke TV en tout cas awa boza décidé la maman Charlène la plus posée côté ma cousin ya maman Charlène cousin ouais cousin nanga ah ya moi kashaka cousin oh cousin ou bien cousin est dans la place balambelaka ya za cousin so ni balamba na cousin et bon ce que papa Kunzi Bilele ah ya papa Kunzi Bilele pas ça cousin nanga
Ngaba tout baza ba cousin mon colonel Daniel le cousin après demain que cousin Mimi Nango cousin bébé ndeke cousin André Mamba na Dallas cousin donc ba cousin nazaka na ba cousin monde mbimba cousin. Ok, j'espère que ngandenge na oseka boye bino be place boza déjà na mandat ko boza ya kosepela po papa penza soki botali alongola biso ka ba stress asepelisa biso kaka. Alors papa Lianzi tozonga non na source parce que to beta mingi masolo a source place penza papa Lianzi bimela kasi lizibate lizibate po bima boye bandaki ne lo mo boye bandaki na sika mo boye na banana source yango vraiment toza vraiment na besoin na ozongisa biso na source. En tout cas, merci. Merci source penda tozonga na source pour chaque fois dans le bakaka ndenge na banana ndenge na komi lelo te premièrement na opesa na nzambe merci sama za lokumu po et pas nzambe azali zakate ngambala kanga geno liandi za kimia na osala yo oza mutu donc nakota ngo doute mais lelo nakomomona combien de temps moi été na bandi na théâtre na 96 1996 na bandi théâtre wapi na école des artistes et pas Zigura na Noël non bah 35 ans hein de bah 25 ans déjà 25 ans donc na bandi na école des artistes et pas Zigura na fait chez Bambote en tout cas après kolongwa et pas Zigura na ke bafana et pas Tito Pika akuna matata kingwe bende après Tito na meminga na nzonzing Tito ameninga na les leaders Tito nem tasalenga na kota na nzonzing après ko kota na nzonzing na kota nsu première fois na jouer na Batasiala na jouer na ba Richard Mukoko to kanga suna Richard pe amemi meminga lisusu na écoute na Queen Mada na écoute suna maman prophétesse Bijou la reine après na écoute na groupe évangéliste donc na joué na couleur tropicale donc Tilelo ndenge Lianzi aza Lianzi papa Lianzi na temps oyo bandaka nezala facile ya kosala ka mosala ngo théâtre banda mo pe ozala na ba ambition mosusu ko o intégrer monde ya théâtre bon na vie na linga bilo mi ba makasi na linga ki bale makasi na théâtre donc souci na bende zaka le gwana zaka na moi tout chabali mais quand on avait une machine à terrain, ils étaient belés. Donc, balle trop. Si vous balle le go là, Nabando n'a pas papa leki. Moi, si Nesco a vendu l'ingate. Je vais à bouquet, oh, balle, attends, bozong, à go bête, à bino, n'a pas de sacanité. Go bête. Bon. Si vous pouvez casser, à l'ongoli, n'a mon année, à Tinder, à Bissona, internet. Internet kuna le donc tant que ils ont allé bali na moni pe ma pe comme mukusha li bumweye na bi bon le gars pe na lingaki théâtre makasi siko na kota na théâtre voilà théâtre pose un problème de la famille que naga orphelin de père et de mère c'est pas papa papa leki wana déjà kasi na longwe pas papa leki na longwe pas papa leki na ki et pas noko donc et pas noko na longwe et pas noko grand frère na biso tanga zunda ko to ko me ko fana na yi donc à partir ya wana nde ya wana na ko sa théâtre mais papa Lianzi pour moi na yo boye na habité ceux qui ngande na mona ka mabe mais ozala na touche à papa sans souci ah oui et ça bon on travailler na été na travailler na été na regretter donc na regretter makasi na regretter benda pour ça aussi à moyen castan propre la météo oui vos famille propre ya mabo mi couche ya mabo mi laite ya mabo mi couche donc moi kasinanga avant basa la opération tokutana na fête mo boyali to bimi pour aider na lemba en face ya fête ezala en face ya icologue pour tant yepé avant na lemba
Tu as fait mon boy, tant y a bimi le bananga pe na bimi. Na bimi ce que tu coûtes na libana le wana. Voilà déjà il y a ça déjà ba succès na ye. Oh mais oh. Ya kalami ta fa kaka kufa na 2009. Donc tu bimi ce que tu terminé na libanda. Noko. Ngana na groupe. Mais non mon yo que ça OK jouer pas ba timisu. Et là samedi absinga lelo to samedi mardi na za posa no na ndako to solo là faut oya banda ba répéter pas na ça va problème té to mardi ngo na kenda té après quelques jours na yo ka ke ba salier opération donc c'est mardi na kenda ka mais on a évité mais il dépétait que non à obela que non ba salier opération que okufa ouais car bon il est quand mais nandenge aiko koma ebembe wana penda ya biso ya makila wana penda za likabo nzamba pesa biso pour même maman wa botier ezaki surtout ba le 25 na Saint Gabriel nanga ba donc soki azate bon na Noël ba maman ba mona kete elo mo boezate l'église donc soki azate même sango poate ya sango mona ke note maté lelo elega bien te pour maman riete azate vraiment donc on est à likabo mende ya biso on ma pia biso comment siko ya lianze utawa bo lianzi ba pesinga ngo kasi e pas zibu ata on a bandi donc na matina senta wana siko ba maniata ba hinga no ba tant ba longue pas président Bayo ben sali groupe école des artistes biso première promotion toyé tant toyé bon ndé bon ba monaki bande siko ko tatonner to peut comme on massa moi za habité ne jouer ne bwega fo ala to peut comme lianzi mais va faire ça pour la côte à partout. Papa Lianzi, et puis nga sona mo le longa e pesa nga ka posa oseka. Merci. Do yo sona mo le longa e pesa nga ka posa oseka. Na epi que même ba fano batala biso ba contredire ngate na mam na lobi. C'est que secret des ala ni. Bon secret sala yo ki obando sala. Secret da travail. Travail. Pour talent na biso mbula na bangi. Na répéter trop. Na répéter trop. Donc on attend que les gens puissent attendre les sogi ou les gens puissent jouer tes séries. Il faut vendre sa famille. Na 4 heures. 4 heures du matin, famille vendi, la la paix. Moi non nini. Va jouer qui te côté. Faut tout ça ni, tout sur les nini. Mais travail kaka. Faut qu'on y appelle le grand temps salon. Comme ils sont muninga là. Tant qu'on linga bon. On nous a la facilité, il y a au salon. Donc secret d'arrêt travail kaka. Voilà. Trop de répétitions, on a répété trop. Mais ce que papa dit en théâtre, oyo salaki avant, na batang nyoso yo sali. Na théâtre oyo lelo. So bossa la balance nango. Oko balancer on der. Bon, na go balancer ya kala elaki bien makasi, mais kimtia mabe elaki trop. Elaki bien. Na kala elaki pour pas faire espace ba mo na kondiré. C'est de faire espace yenda yo so to mais il y a les autres ça va. Il y a les autres qui entendent yo kanila muninga. O kanga nini? O kanga poani. Il y a les autres ils a bien malgré qu'il me tient ma bise mais il y a makasi ndenge za ili boso pe poani po ba chaîne pe ezebele. Donc so yo kangi ko to kuna na okende. Na ndenga YouTube. Oui. Mais la qualité il faut que c'est de tout d'argent va producteur producteur on est bien noté bakingandi ka ande po ba onde balala un succès na te ba balala na théâtre balangana théâtre donc moi to bien ba tu suis exacté ba onde ba tata na bango ezaki na te sikote sikote eza bien obanda ko jouer na tata mbala moko be banda na jeune et puis après te na banda ki banda ki sans souci banda na banda ka théâtre mbala moko na banda ki mbala moko ezali soki sangi asali pièce na TV basérie ya babandi cassette nga na osomba bandi cassette donc maloba tout oyo azoloba ti neti boye na moi nakovanda na ntiango nazolanda donc eloko esala mpenza yango wana donc regret na yo ezalaka mpo bokutana na ye tokutana me tozwani mais na météo bokutanaka oui tokutanaka tozwaka mpe tokutana nakenda mpe tina ndako nde nale fufu ayike ndoko ayeki
on vient avant d'abord moi la bengi noko za na itena na oyaka na kepe de vandi to solo na biso na le na songa on va pesi mpe noko mbo encore ba noko nde babanga moi te noko so salika erreur te biso maka moi ezate oh bino batra na demande toi ba sou 100% ba suku kabina le place pena mo ndemo gindo ginde vana na ba suku ati Ok. Voilà, tous ceux qui ont cette émission, vous s'abonnez, vous kota. Hein, vous s'abonnez vraiment à Katakin Maboke TV officiel parce que exclusivité émission vous rejoindrez les sources sur la CPP TV officiel ou ebizape kaya biso bokota pe kuna bo s'abonner pe massivement. Papa Lianzi, Natanyo so oyo sali na théâtre. Avantage nino yokutani nango na musalo o lelo so rotali balance de pe banditi lelo o musala théâtre et pesa yo. Bon, kutana nango. Avantage na kutana na théâtre dans la relation théâtre sali ngai. Théâtre sali ngai relation makasi benda. Donc relation avantage na wana na relation ya makasi. Dans ma sali ngai grâce na relation ya ofele. On a bien nazo kabon pe ya ofele. Vraiment. Nazo relation ya ofele. On va na pe boye mutu mo boye alo te boni santé boni bana boni ya te. So on comprend te musala nga pe sa mino ka relation pamba donc ndenga to longola na relation. Kenga penza boye considération pena ya musala na tana bamboka boye ba ibike ta mo aye to zupe boye. Ah, to pesa ino to stabiliser pe bino na mboka na biso mboka na yo oyo place osala musala na yo te ma occasion na comité siko o ekomi on a lobit relation de mutuye soki wana pe ye otoninga na lobaki te bon à part relation na jui boye na zana boye bon le quoi nanu yete na le monde na le ba o na juit na bi en tout cas relation d'été côté wana en tout cas nzamba va lokumu ko eza bandeko misu bazoluka ba relation ya koluka monsieur au moins appelé que allô ngonga tout ça la relation toi comme ma camarade ngashiko dans le gain côté yamoko ezoya fona pe sanjame merci relation ninge ezoya siko papa ngonga yo pe bato na bata papa ngonga ko tika la idée ya papa ngonga papa Lianzi na musala na yo osala kawana me bato belé bazolo ba papa Lianzi trop bêtise surtout ne loro no osala ka oh mabolo bino moi na za trop bêtise te muto ko ba ke no Lianzi ba bêtise te na ba bêtise te et là qui mwenza bandeko ba na poto botika Congo kala c'est boye botali ki mwenza bokolela surtout maman abota ki mwenza soka yoki komba ki mwenza wana bilo musuto sala ngo po ani mo be ba konzi ba botala te lokola balobe ngombe to sani to bongisa ngo ela kaka no soto te na lobi ki mwenza ko banda kianza kito koma na kianza ti ezo ki mwenza tika papa ki mwenza wana za mabolote wana na bi betis Kimwenza, gobanda kianza, kito komezo. Wana mabolote. Mabolo. Mtu kena sale kiti, imati kiti. Nalobi betiste. De sali mabulu. Siko boy bongisi. Oh. Bon liboso na obebi sango. No, ezo bebate. OK. Ezo bebate. Kimwenza za ya kokufa. Ezaka kimwenza te, bongolo. Bongolo. Ti gobana na oleki yolo medical bongolo po ni côté ya université ya nini mama wana sikoto benga ngoni mabola ya minene sala mikutu mtu kezo kiti na maye e mati tie kiti donc ba venir tout ni ni Gambela sabe na le Gambela mana lobi bêtise tala Gambela tama bolo ne salami mtu kezo kita sabe atanya na vitesse comme wana na bolo na tsi voilà papa Lianzi Nathan na yo pe na carrière na yo musala na yo zo quand même temps ya osala pe ba film o eza pe écrit ya yo moko pe osali pe produire ngo pe quand nene produire ngai tu pas yebo pe do film o yo moko comment écriture na yo bon mutu na ya te le quoi producteur na ya te film na te za bon faut producteur la ya comment oui oh mama kobana mbula ona bana musala oseke naza film na mususu pe ba na tanyo sa sali pa comment na epé film seke wana exemple carbonate atika
Oh, oya musala nzambe apesi nzambe ntango nzambe apesi vision apesi na provision nzambe akopesa kaka vision apa mateki azangisa provision nzambe so apesi vision apesi na provision donc ntango apesi yo mayele wana ya komata nsene ya kojoue deux fois apesi mpe mayele ya otala kende te d'abord filme ezani mpe finalement tu tokutana nango yango wana filme ntango biso tochango sikoyo na scène la réalité wana te oui ekozanga te ekozanga te eza mais so moto aye kende ate lianzi na beze esalama bon surtout bagade bon apesa po yango eza mpe bafilme apesi mpe bagade ebele Papa Lianzi, meilleure collaboration na yo na baartiste ezalaka nani na moto peneza aso okutani na scène à faire travailler yo sur makasi te bango nyonso bato tuka bajoa bien bango tu donc eza te ke yo te kingi oui na bapapa surtout kote bapapa donc te bango tu mpenza te so naa na ngonga na scène sava naa na maviokele oui nayabaki so naa na maviokele na scène moi te okolata ndenge moko bokomama ndenge moko bokomama sauf que moko ajouaka mwa mayele mokie mais ya bien te mais moko sikope mwa zoba pena mwa zoba baya makasi non rappeloko makambo osalaka yo na bino mbale oyo azala mwa zoba nani yo yo azala mwa mayele te mais mayele mpe suki ya buzoba na papi mo mayebaka eloko mo boyeke no zoba plisi zoba so bakutani bon mayele mpe donc seke elakisi ke toya bata mayele on tosalaka mayele makasi toya mayele mpo bato basepela bomofoza mayele eloko bino bosalaki yo exercice ala so mwana nani yo mpo ozalaka no wera bakomana nani ozali nana ezali yo te sema viokele na yebi so te na moto omona bayeke bosaka buzoba buzoba ndenge na bakomedi na bino tezaka mayele ezala kitoko bokosekisa na minoko ya bafani so osali eloko moko ezaka classique normal osali no mpe buzoba te te bon neti eloko ni ya mabe tolobi mais bato baoseka déjà toyebi mabe te ke boseka mpo omona na identité ka buzoba identité osekisa ok voilà c'était papa Lianzi oyo tozalaki na ye malgré ke aza na mosala mais toye koenleve ye po kaka tozala na ye tosepelisa bino mpo mpe bomona ye boyeba ye encore plus yango wana tozalaki na esengo ya koyamba ye papa Lianzi oyo tobeti eza vie professionnelle na yo papa Lianzi lelo okutani lelo na bajeune oyo baye na nsima na bino oyo lelo mpe concurrence mpe loyale ekoma mwa makasi kaka na mosala yango na bano baoya na nsima na bino bokumbanaka na bango ndenge très bien impolitesse eza te ben soki oza impoli na place moi bamanqueme ekota te ntango yo obeta lisono ngai na oparticipe te mpo nayebi kende te dini te basomba yango te donc fuku oyebaka nini obatela dini te mais soki oza no poli tokende na biso très bien mais siko mpona bano basala babiloko wana yo en tant que papa na mosala mpe oza mpe papa na expérience conseil nini okopesa na baoyo bano baoya na nsima oyo olobi baosuccede bino donc conseil eza kaka kende fu koyokana mingi koloba moke donc na mosala oso olingi okende liboso fu koyokaka kaka mingi soki ozoyoka moke ozoloba mingi mabe fu kolobaka moke ozoyoka mingi donc mututu moni na minute oyo me mwa moke boye soki aye apesa conseil oyo ntango longana yo conseil ni opesa te bongo te donc fu komikitisa kaka ntango ozana komikitisa omona kende nzambe aotombola yo me bandeko mosusu ezalaka kende moto oyo apeseko meme mosusu oyo na nzela kingandi moto abeli yo elakisi kende asepelana no po alandako te aboni me mwa motu mosusu pendake bakingandi ata ondie baobele te mabe makasi po toza wana mpona bango so bango baza te ki artiste ni eza motani eza na sens te donc voilà ok tokomi na suka ya vie professionnelle ya papa Lianzi tozokota siko na deuxième réplique na biso ya vie privée na ye en quelques minutes kaka po to libérer pe akota na mosala na ye papa Lianzi moi loba na suka par rapport à émission pe numéro contact ya parce que ça vie professionnelle na yo par rapport ya mosala ba o baza na posa ba contact
contacter yo de partout na ndenge yo salela musala. En tout cas merci maman. Bon pour na bandeko ba na besoin ba contacter papa Lianzi la kanga téléphone té. So bo benga eleki te seke courant pour courir comme ali kelemba. Lelo soki bumba lié makala olia lobby selemba olia lobby kuna. Bon na minute so fait courir za te mo charger téléphone et za te faut que luka ba groupe. Ba groupe ba pile les autres fa biso moyen te bon. So qui au niveau benga plus 243 89 54 96 613 plus 243 89 54 96 613 rancho benginga ozanga moko na bureau te ko yamba na tuna wana nani o te nga moko. Voilà. C'est parti très bien. CPP TV officiel. Vrai nom ya papa Lianzi. Désiré Mboba Tseke. Na ba parents baza vivant. Papa kufa, maman kufa. Papa botinga komoni Arti Kitambi. Maman botinga kombo na Nzuzi. Et Timba. Papa Lianzi amte koloni. Na musuku 100%. De père et de mère musuku mutabandu. Obotami na mboka ni na neni. Na botami na 1978. 78. Na Kinshasa, na province, na village. Bon, na botami na Congo. Ok. État civil, na yo marié. État civil, naza soldat. Naza civil. Naza soldat, oui, naza marié. Père de beaucoup d'enfants. Ok. On a ban belé. Pour y aller à fatiguer bana, on baya va fatiguer baya va fatiguer bana, on a tout babé un papa légui babé un noko babé un donc on a ban belé. Ok. Papa Lianzi, groupe préféré na Ezalane. Foufou. Quelle couleur préférée non? Noir. Papa Lianzi, ta religion? Nala chrétien. Nala chrétien. Chrétien. Ok. Papa Lianzi, à part théâtre, divertissement na Ezalane. Divertissement, ballet. Divertissement, ballet. Papa Lianzi. Ozo Sanani. Oh Monique. Papa Lianzi, lo ni de sepelisa côté na vie. Oh lingate basala. Bon, madame Sou, tout le monde a vie au Canada, mais économie. Premièrement, na lingate de amsuba pakola buzo ba komo na ngelo na lingate ka yangwana. Na lingate ke amsuli kamo boyo na sala ite mutu mungu ate lianza sala wana penda na sepela tipo na silika pa pamba. Na lingate penda buzo bate. Buzo ba nyango. Papa Lianzi, ce que l'on est sepelisa on a fina. Oh lingami. On a lingami. Bon, c'est mon salé le sepelisa. C'est mon salé sepelisa. Ah bon, premièrement la vie tout le gars faut osa bien, osa bien. Yagolia ezala, bon moyen de transport ezala, osa nesiga yakuma. Surtout ce quand on a besoin wana vie, wana auto da kana besoin. Te so na vanda kate adresse na ngana bino avana na commune boy wana ka pana nga. Na moyen de transport bon. Pana ba olia ba omela ba otanga bon. Ceux qui n'ont pas bon déjà na vie et c'est lui hein yangwana. Papa Lianzi na ndongo zana bana na yo. Eloko nino yo kuta na ya mabe o ya makasi o lingate un jour comme la bana na. Na ba makambo ya mabe na kuta na ngo maman kufaka avant papa kufi avant na yebi ba face na bango te na kola banda ko ya bandeko ba makambo nga kuta na wana ngite bana ba kuta na un jour na vie on a senga nzambe geno apesa nga vie mulai nga mona bokola bana nga se na moni geno bana nga benda ba komi na age senge bana ba koma ata na zate te ba yebi déjà geno te papa tiga biso place bo geno okufi avant bana ba souffrir ndenge na souffrir makasi na souffrir makasi baba na souffrir bana le mokali ko tanzete kauka kuna oyeti Pascal na Bekatef kozwa mapa makolo ozwi mapa na Bekatef obani ko tambusa nzela ti ko tanzete kauka nyoso wana pani o papa zate mama zate
nga kingasana kuna navanda na Pascal na ke teka petrole ke tamusa kingongolo ti kuna wakingasani kuna ti nyoso na pwani po papa zaki te mama zaki te tiko epana nga na bone nzambe penda te asunga do bana nga penda bakola ndenge nga penda na nga bana bakola nga bongo papa Lianzi na musala na yo ba difficulté okutai nango message ni ngo pesa pona ba fano batala rabiso des mondes ou bien eloko moko boye o peut-être aux na incapacité ko sala ngo message oki ko adresser pona ba fan na yo ba olanda o ba sunga rabiso bon message na ko balana ba fan na biso ba sunga biso bon na le ba eloko chaque fois tozana pona bango bazana pona biso so mutu mo boye pena que non bon on a moyen muteme tuti au soutenir papa Lianzi au saliango en même temps pe nzamba pambolo ko kokabape et la éducation ko kabize éducation donc muto déjà botama que non te faut asunga bato baza faible bon soki au salango nzamba ndo tikote nzamba ndo pambola en même temps soki que non ko sunga suko borfelin pe lisusu ezali pamboli makasi pa nzambe do bandeko basepeli na papa Lianzi ko basepeli ke no basunga se basunga oui eza mabe te eza bien ba dédicace na bato baolanda bon ba dédicace na nga na opesi mbote na mon colonel Dani Oleko force de frappe na pesi mbote na Clara Yelo na pesi mbote na Clara Mutete na pesi mbote na Micho Mutete na pesi mbote na Miminango Ibebe Ndeke na pesi mbote na Empereur de Makosi papa na Madine France na pesi mbote na Mireille Mika na Bobo Mika na Tonton Mika famille Mika Mobimba na pesi bango bambota trop na pesi mbote na Didier Ngoy budget ya Belgique na pesi mbote na bandeko baleke belé bon oyo eza nango émission suka te bémission mpe ezoya bagari mpe neti boye na otourne oyo azwi libanga na émission kuna ozwa te kuna na opesa bandeko bazwi te na opesi mbote na salon Celino na Londres Boss Toko salon Celino na Londres donc ce qu'on a suki ko no place musuté on va na Belgique on va na France on va na États-Unis wapi kende na Londres bakata suki na salon Celino na pesi mbote na papa Ngonga mbote na ba ndeko tu ba président tout na lingi bango mingi zamba batela biso en tout cas merci CPP TV officiel. Et voilà, to comme na suka ya émission na biso soki bolingi bo retrouver sous émission à part Kin Maboke TV officiel bo kende lisusu na kata CPP TV officiel boko kuta yango pe wana donc soko rataki na Kin Maboke TV officiel o ko retrouver na CPP TV officiel. Merci beaucoup na bino nyonso bozala ki connecté branché na émission na bino ma vie privée ba star tozala ki na papa Lianzi. J'espère que message na o adressé de liboso na bino et koti bino et bozala toucher ba o nyonso bazana posa ba contacter papa Lianzi numéro na ye. J'espère que bo kangi yango apesa ki bino bo benga ye bo sunga ye bo soutenir ye et kozala pe mala. Merci beaucoup maman Charlène Motema Yakundi Bile le mot la plus posée la pesi bino bambote belé trésor ndinga tokutana na mikolo ezoya na numéro ya sika na adresse ya sika na invité ya sika. Je vous aime beaucoup. Bisous bye.